merci na bino bato bozwi libako ya kolanda biso na mokolo malelo na ezwi ezali bongo branche moko totia l'océan du Congo poete tulobaka lokola bakongomani tongangaka to éveiller conscience ya bakongolais pe totia litono na nzete po tobenga yango malamu ezali esika oyo tozali kosala éveil patriotique ezali esika oyo tozali kotia litono vraiment na nzete po tobenga yango malamu ndenge tolobi pe ezali esika oyo tozali kosala mosala ya Jean-Baptiste ezali esika oyo totelemi lokola basinzili kobeta mbela ntango tomoni mabe koya kopekisa ntango tomoni likambo moko elingi kosalama mpe koyebisa na bakongomani ete balata molata mo etumba mpe komilengele mpona etumba pamba te mboka na biso ezali bongo na occupation biso baso toyebi alors etumba ya Congo ezali bongo tozwa lipanda ya solosolo ya molimo pe ya nzoto pe ya bosali misalamu ya biso alors bakongomani bisika biso ezwa mibino tika nzambe ya lola alekala komona bino merci encore une fois babonné na biso ya Océan du Congo bino bato bozali kosabonner massivement bo continuer kosabonner massivement bo kozalaka de citer la chaîne de libération pe na bino bato bozali pela kozali bako ya ko like émission ko partager ko tshaba suggestion pe ba commentaire na bino pe ba jamais pe kotala yango du début jusqu'à la fin tikanza ba pambola bino ya solo nzoto eli bino ko mitungisama na mona pene basali ni paso ko stobe pola mboka esengeli pena kaka tozwa mwamba ko ya koloba moke moke bande ko ngai mboke na pasi boka la bisali malamu te et puis océan wa bilo vraiment zali menacer à tout moment tant on a ko sala mosala vraiment bato bako boya ko kanya ko sala boye kasi to ko bunda kaka na lolenge nyoso loka bango bali bakangisa biso mona ko ba émission ko baloko to ko pa ko bango mafuta to ko kumisa bango to ko cha miele meto ko bunda ka moke moke po ete boyo kakata biso kasi boye ba ete pasi mozali yango na bomoni ete to alika ko telema ko lo bala mo lolenge po ete YouTube ko koma nga pe na kingo donc bato bazali ba o bazali na force mosusu ba ko pekisa tato lo ba solo ande elongo bani ko banga pe moye pe bachanga mosiki ya liti yango boko mona tango mosusu to konzala na mo modération kasi libanda na ba sensibilisation to lingi bo soutenir biso bande bo soutenir biso bo sala mosala parce que atana lolenge kanye sengeli to lobala ba dirigeant oyo ke makambo boko sala to lingi yango te et sengeli te to bombisa bango ete ba ko sala malamu kasi sengeli pe biso to sangana pe to tombola mongo ko kebisa bango pe ko talisa bango ete mayo boko sala na République démocratique du Congo ezali bongo malamu te bande ko langa biso no soto ko mona lolenge Félix akobengisa bakambia yekolo tango azalaki na moto ya Afrika asalaka ta ba président ba ya lolenge ote poto mona quand même likama malamu mais uta ba bengisi e pa longola makambo longo balite bino so boyebi asale loko te bomoni statistique ndenge bolobaka loko te français kasi lelo ndenge to ko ba to ko lemba ba visite mokolo ko neleki président Tirka yakia lelo bomoni président Angola soki baye ba ko intimider biso na yebite tango bango bakenda kala bangola la mikile bapaya est-ce que peuple azala ka maltraité boye ndenge to ko mona na Congo ke soki mopaya moka ko ya to pe mokonzi moko esengeli bana mura babima esengeli balatisa bango soki lolenge nini esengeli ba intimider peuple esengeli ba buka biloko ba mama esengeli ba sala bonde ko na ngai Kongola ko nyoko mengo to lobi na lolenge tout esengeli to kebisa makonzo to le bala bango ke boli la droit ya ko quitter mboka pe ko tika mabe obilo boko sala to melisa bango mabele tende ko mboki ali ya kobeba na émission ndenge to ali awa commune intimidation ko sakana te kabo ya l'homme pour ça tchelanga ndenge ba ko buka ba mesa ba ko sala donc ali mabi mabe elobela ka bato ni chaud ni froid mais ya biso soki ba ko ya na ebisio peuple longola nzela ko telema te ba bomba congolais pointe ba lekisa mokonzi moko oya ko yapela solution moko te ande ko nga ya li pasi pe bawa nyoso ani ya lini peuple esengeli tout élément éveil patriotique yango to ko conscientiser to ko mobiliser to ko sensibiliser na chaîne de la libération bande ko ngai esengeli peuple o miye batina na ope kata tina likambo lawo ya solo lelo faute ya moi misolo bande ko ngai pe makambo so esengeli ki lelo to kita bisika bato bateli bitelo na perspecula toke nanu ko telema pe ko nganga poete bande ko la biso ba ko tanga te bakambi babi te lobi likolo balobi ete soki continue kaka boy bana ba ko tanga te bande ko la kata la passe la yekolo ba biso moi bande ko ba bundi ba mama ba ko teka ba ko bosolo ba ko leka boy mama ja wa salamu alaikum na ba musulman nga pe lelo na ba yibi te lobi likolo yali ngomba kasi bande ko la ngeli ko sala biso défaut to ina kingo kasi to zali mayaka to ina mayaka kasi kingo ko chango reality yango tango so to senga kali suki yango tango so to ko ba ete to ko boya ko kele ko kabola mawa biso la bato mabe po ete mo filistia ko bondi sangai wana
leo ya kolekana pe ebelo kolekana kotala ngai te pamba te na buki mibeko yango to ko yebisa bilo bandeko na biso to teleme biso banso to teleme ya solo bauti komona ete na bokei kuna bisika oyo biso na bilo to telemaki pe to ngangaki pe yokani omoni ba belge na sama na ebite sama biloko mosusu ntango bosalaka biango esengeli botala makambo oyo yo ntango mosusu nano botabi te ntango babomi ntango bayibaki biloko me na bokonzi bwa bino ya miyibi oyo banomination ntango batie bino na esika wana ndeko ntango okosala estce okososola yo orendre compte na peuple mpo babelge babimela biso lelo lokola basantu lokola bato basalaki likambo te yango na okotuna peuple congolais mayele mpenza ya bomoto moyali te ntango bobimaki nge na maboma mama bino bobimaki bato na bolema bobimaki mpenza te na bafakulté bato bakobima nango pamba te ata kozwa bitelo te kasi ya bomoto bwa yo omisosola na lokola elenge lokola peuple obitala pasi oyo babelge banyoko biso wuta toalaki bawumbukati na bango lelo to blanchir bango lolenge kani bandeko na ngai bafamille ya baninga ekonyoko mpe bakonyoko bayekolo kongo atako mpe mitema mabe yalaka atako mpe biloko bino bokenda komikotela epesa bino bomo ete ebisi bino bobele makila bobele koboma ndenge bokoboma likolo ya koluka mbongo pasi na lufu o bato kokufa o moto akatali moto pasi mpe mawa na ikongo makila ya bato bakosopana na lolenge tu po bavotour bavanda po bavotour batya misisa kasi biso baaigle tolobi tokodevore race wana tokolata force ya nkosi na libota na yuda tokopanza nkosi ndenge dawidi apanzaki ye na monoko mpe tokobimisa miele tokolia yango bandeko na ngai mboka eli na pasi milelo na milelo bikundeli ya bato bino moko bomoni ya bafausse commune moye natyela bino yali te bandeko biloko wana nde retour ezomisaka nga bomoni boye fefele ekotila nzoto bomoni boye mpema moye mpo na nini nakotala mpe nakomona makoki yali te nzamba lona nakotala nalobi oyo likambo nini o tomona kasi ya boye ezala te kongole telema kongole tonganga tonyokwi na banzela uti kotelisa bilo na bimisio bileki bomoni ete maponami kaka ya 2018 motangola misolo ebimaki oyo esali biso to ebelisi biso maboma ebomi bato bayike ekokaki kobongisa biloko biyike la République démocratique du Congo mais tala kino lelo bayi politiko bakobeta bobele mbele na maponami mpe bakosenga oni eyeba na kosala makambo malamu mpo tokende maponami ya 2023 bandeko na ngai Félix autaki kobenga bato kuna na oya avandisi bango mpona makambo motali baponami botala banomination Félix akosala na baprovince Félix atindi bato na ye na baprovince anome mpo soki bosalisa maponami na makasi Félix kaka yende azonga mokonzi mpo na nini bayi bakambi bokozongisa Félix na mokonzi na makasi boye kaka mpo boluka bolia ngwele lokwa bwana ngo te bongo biso babola oyo bato toali nango te tokokanga mitema boni tokokanga mitema boni akoyika mpenza kokanga mombembe koloba ete toboyi liboko na biso ekende kotelema bisika ya bato mabe tokenda te mpa bandeko na biso ata botupeli biso so likambo te me toyaka bobele epai na bilo mpo tobetaka mbela bandeko na ngai mayema akosalama na mboka yali kopesa pasi bakambi inso wana bato biso bino boyebi bazaka na posa ya misolo bazaka na posa ya misolo bango bali na posa ya kobundela ekolo te kasi bakotala baavantage mais botala banomination ndenge Félix atie na bayi province bandeko na ngai Félix atie bobele bato na ye etumba lelo ekobunda ya nini INC FCC PPRD mpo na nini moto aremporte mwa moke coupe ya libaati INC tombwa po ete bango ntango bakotaki na lisano ya bango bakabola mpe na baprovince INC zuma motango malamu te FCC la PPRD 18 kasi boyebi mokambi ali bongo kabila kobikisa te tala trouble ekoleka sikoyo la Congo bandeko na nga trouble evandi la Congo yango wana esengelaki basala 50-50 po ete bango bayeba kozwa bato ntango biso tokokela luka maponami bango bakovandisa bato po ntango bokoleka la province so bokela Congo central bandeko propre ya Félix
boke bisika Félix akotia INC tombwa. Donc si ko ndenge to ali boy to nito kota siko na phase épisode ya bango batombokaka basele biso ba marche entre tanga ina yo to ko souffrir kaka to ko kala pona ko luka lolenge ni to bima na bombo kasi basusu ba ko teka biso ba de ko to bondai na ba bitu mapo bango bakanga mikala mapona mi oto si to yebi nani akovanda mapona mi obo yoki na bato la bolema ba ko pesa ba prophétie alokuta po ete ba pesa kan kwanga ndeko zanga ko zanga nzuka de yakabona bongo biso basali biso la mitema ndenge ni te to ko ntiba bozangi yango na ko beta mbela bosunga biso to sisa likambo nazali ko tshela bino moi boyebi ya ndeko langa filika oyo boyoka lo nini ya kanisi sénégalais oyo nini ya lobi pe nini azali ko sala éveil patriotique azali ko telemisa bato lolenge nga océan na salaka to landa enano maloba na kongomani boyoka yango no basi kongomani to sengeli to sala nini bandeko langa to komona liwa ya boye pe to kotika to komona pena pasi ya boye pe to kotika kaboya tshela na ndeko langa oyo nini azolo bala bandeko na ye hautaki pela boloko kasalobela telema pour la mobiliser na sensibiliser na nganga po ete makambo ele kaboite ndenge biso to ko nganga na kati intimidation ya bapasi ya kolia ya pasi ya ta fefeleye olobika na telema na ye ko na ngana loba ata bako kanga bako beta bako menacer molobi na ya kaka lokwa moyibi na bima na sakola mwa moke bongo na zoma po ete makila misi mi metele soki na lobi te na ko kamala mote beli wonde mte kanisanga monoko soki na lobi te na ko yoka lokwa maladi e makasi vous metana yana loba bola toki ndenge na ko toka boy eza lokwa la zui remède soki na zongi ta musonzo te zo makasi mais soki na lobi te na mo lokwa fefeleye makasi papa mike nini to ko sala po lekolo wa biso est-ce que sengeli to tambola boy litengo bandeko la ngai to enchaîner ngana ko loba to enchaîner tchana ndeko la ngai o bongo to zo makabelo pesa et non l'argument de la force en échangeant. Notre objectif, c'est de convaincre sans contraindre. Nous devons convaincre aujourd'hui ce peuple, particulièrement cette jeunesse, de faire face. Nous devons exiger de nos dirigeants que ce pays change, et par tous les moyens. J'insiste par tous les moyens. On serait un pays pauvre, j'aurais dit peut-être c'est difficile. On serait un pays composé en grande partie d'analphabètes, j'aurais dit peut-être c'est éventuellement possible. Ce n'est pas le cas. J'ai quitté l'Assemblée nationale du Sénégal il y a presque 5 ans de cela. Entre-temps, le budget du Sénégal a presque gonflé de plus de 1000 milliards. Nous sommes à plus de 4500 milliards de budget. Et on vient nous dire que dans un pays qui regorge de pétrole, de gaz, de zircon, et j'en passe, on vient nous dire que l'avenir de cette jeunesse, c'est d'embarquer dans des pirogues et de partir en Europe. Ils n'ont même pas l'honnêteté intellectuelle de vous dire ce qui s'est passé ces derniers mois. Il y a eu plus de 4000 morts. C'est la triste réalité. Je suis parti à une marche, on me parle d'un collectif 480. Je dis que ces 480 morts, nous les avons enregistrés en une semaine. En une semaine. Ça veut dire qu'on a enregistré à peu près 500 morts par semaine, donc on se tapait le bateau de Djola par mois. Et cette immigration a duré 2 mois. Et le président de la République et son gouvernement ont choisi le silence parce qu'ils sont complices. Ils sont complices de cette situation. Parce que tous ces gosses qui ont embarqué dans ces pirogues, personne n'est propriétaire d'une pirogue ou d'un moteur. Personne. Mais ce gouvernement, complice de cet impérialisme, vous me permettrez de ne pas trop mettre l'accent là-dessus par mépris. Vous savez pourquoi? Parce que les choses vont changer. Nous appartenons à une génération décomplexée, et vous m'excuserez de l'expression, on s'en tamponne royalement de l'Occident. On n'y croit pas. On n'y croit pas. On n'a pas besoin qu'on nous fasse un dessin. Nous sommes nés, nous avons vu nos grands-parents, nos parents être humiliés par cet Occident. Cet Occident, nous devons comprendre une chose. La meilleure réponse, c'est de faire face avec l'intelligence et la détermination. Le jour où il y aura des dirigeants dans nos pays qui diront non à cet Occident, ce jour-là, ils comprendront ce qu'ils ont compris au Rwanda, ils le comprendront ici. Vous savez, le Rwanda, ils sont partis jusqu'à refuser d'adopter le français comme langue. Ils sont, eux, arrangés pour confier au Rwanda la présidence de la francophonie. Parce que, entre autres, le Rwanda leur a dit les 5 lettres qu'ils savent. C'est ce message qu'ils comprennent. C'est ce langage qu'ils comprennent.
C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous ai dit qu'ils sont complices. Ils sont complices. Pourquoi ils sont complices? Parce que quand le président Macky Sall, entre autres, battait campagne, j'ai soutenu moi personnellement le président Macky Sall au second tour et pourtant j'étais en prison. De la prison où j'étais incarcéré, j'ai soutenu le président Macky Sall. Mais il n'a jamais dans son programme, ni au premier tour, ni au deuxième tour, il nous a jamais vendu un terre. Et avec son terre, il a mis notre avenir par terre. Et je vais vous dire, ce terre, il coûte presque 2000 milliards. Vous savez, avec 2000 milliards, on construit combien de campus universitaires? Vous savez, avec 2000 milliards, on construit combien d'hôpitaux? Nous sommes dans un pays aujourd'hui, on parle de respirateurs. Vous pensez que c'est sérieux? Un pays qui n'est même pas capable aujourd'hui, avec plus de 4500 milliards, d'éteindre un incendie dans un puits de gaz. Un gouvernement qui a plus de 4500 milliards, qui n'est même pas capable de payer 16 milliards de bourses aux écoles privées. Et on vient nous raconter que oui, mais pendant tout ce temps, il doit avoir un groupe de citoyens qui est concerné par cette situation et un autre qui ne doit aucunement se sentir concerné. Voici ce qui justifie aujourd'hui ma présence parmi vous. Vous devez vous lever, chers amis. Vous devez vous mobiliser. Il ne s'agit pas de brûler ce pays. Il ne s'agit pas de détruire ce pays. Il s'agit de siffler la fin de la récréation et vous en avez, vous, les moyens. Vous en avez les moyens parce que vous devez montrer la voie de la démocratie moderne. Que vous soyez de l'APR, c'est votre droit le plus absolu. Que vous soyez du PS, du PDS, de PASTEF et j'en passe. Que vous soyez apolitique. Mais avant tout, vous êtes citoyen. Vous devez vous mobiliser. Parce que je vous ai dit tantôt, ils vous vendent que des slogans. Ils vous ont parlé de leur terre, ils ont mis votre avenir par terre. Ils vous parlent de leur terre, ils vous ont vendu des vers de terre. Allez voir ce qui se passe dehors. Allez voir ce qui se passe dehors. C'est une frustration générale. Aujourd'hui, réflexion à moto na maele ba kolo baba sa déterminé na kotali sa kolo ba ete ya boyete ndenge océana ko ya ko ebisa bino to za déterminé ndambo ya population o bazo comprendre ba yikepe ba koti bango ba kobi bango me babandi ko bima nzamba ko sala mosala na ye babandi ko bima ndeko langa peuple balobi te to za la ini to telema ndeko langa to zo préparer ambassade de Belgique. Il faut te comment, il faut te faire taire. Makambo basena sa metele bisote. Moi ba biloko to mi kanda na ba pesi yangote. Yangote de sifir ba maman missionnaire na la place trondé la mboka ya ba koka lumumba pe la mboka nita ba il faut que yo moto. To lobi to ko faire taire tout le monde. Oya zoya na mayele mabe na République démocratique du Congo. Joli kane konto. Boni bino boli mala maman na ko yoka bino tenga fefele ko sala nga kasi mo répondre ngai boni maman. Na yoka ta ko yoka. On a au carabino, elle fait mon quoi l'obico. Bande Kolanga et Sengeli to télé ma papa Alfred et la maman Clarisse. La Canada équipe pour la thé, équipe pour la kate, yanga mokonzi. Ah que Dieu vous bénisse équipe pour la thé. To télé mais manalanga la kunjala la États-Unis d'Amérique. Yanga mokonzi. To télé ma bande Kolanga. Oli que c'est OK. To télé ma maman Célestine. Na France, tout téléma bande ko ngai. Tout téléma gilengenda, tout téléma. Tout téléma de ko ngai, tout téléma la Chabia na plus 49. Tout téléma gilengenda, tout téléma de ko ngai. Tout bunde tumba petit frère propre zola. Tout téléma maman Jovi. Tout bunde tumba oyo bande ko ngai. Merci Kabouya pour ça. Tout bunde tumba makambo ezali malamu te ndeko bako ya kopuize bako ya kotoko la pote bayebi awa pouvoir ya te mokonzi ya lite nyoso ya limelio nyoso ya limabe salam alaikum wa bismillah to teleme biso banso pote to bunda les 4 bino kuna na Belgique biso alliance biso na Belgique ko kata to na posa na yo roi te to na posa la hote bocha bato na acide botumba ndeko nanga bosala makambo mabe Kagame akoki kosakalaka na biso te po atombola mongongo ko intimider peuple congolais. Kagame oza na mboka te, mboka eza ya batuti te, mboka yali ya bautu abiali manana na yebi te ke Mobutu akotelaka abiali
ça la génocide. Boko boma, Mobutu a prouvé à Kota Angola, na Rwanda, à Zwa, à Biarimana. Pakena les bébés. Et Bino, Baoutou, vous avez le droit. Il y a Kota Likamba Congo pour biso tozong c'est le mboka la Rwanda. Aujourd'hui vous avez peur, il y a Kozong à la mboka la bino. Moko benga bima moseya, soutenons nous. Toko soutenir bino comment tant bino boyo ko envoyer biso la propre mboka la biso bolimo sa unité, na bateau ba boma bino. Kagame n'est pas votre frère. Kagame baba peuple pasteur bazanga esika. Hein? Bauti kuda la Somalie. Bali bande ko la bino te ba eko boma bino ba eko boto la bino mboka bato ba ko boko la bangombe. Si aujourd'hui Mobutu a sorti bino pour ça va la misère biso boko la biso bangombe parce que Mobutu voulait tout. Mais aujourd'hui ba bombi bino ba komi ko kimisa bino mboka bino boye ko envahir biso ko lia bato la biso na kwanga ko boma biso. Kagame tu dois retourner biso ko utaki. Peu importe dimension, il y a oyo zo kanisa. To ilaki na yoke okosa eloko te la nation. Omoni bana ya nation oyo, bana ya mboka oyo, bazo tambola lia elonga ya nzambe na bango. Toko prouver la bino. Oui, ndenge ndeko la yebisakinga. Alobi la nzamba za ya mutu nyoso, oui. Mais ça na ba peuple o baza ya ye. Alobi ne touchez pas mais ouais. Il y a beaucoup d'appelés mais pédolis. Nous sommes des élites de Dieu. Attention la République démocratique du Congo. Et c'est l'imboka nelaka. Et l'imboko yoko yoko bundala goto sakana ngote. Mon frère, nyoso bakabal boko sale koko na mai. Ngana zo promettre bino Ligue D. La 6e verset. C'est la naissance. Il y a moana. Douleur et cause. Il y a un problème parce que tu as des cicatrices. Mais et après, ah n'a pas sa prophétie de la repère sa boule. Grand nombre est quoi ya? Grand nombre est côté les mains. Moussala tu es ko salaire. Il y a côté les ça. Ba oyo ba pona mikati na nkolo poto ke le sala musala. Apôtre Doudou Sambila South Africa. Na mboka ya Gilo Mpinga. Bo éveiller conscience abana. Bo lakisa bango na kati ya molimo. Oh nana ya Mpinga Guimer double. Boni papa la maman nga ba malamu. Merveille bon. Tout tellement. Papa nanga G3 en Australie. Tout tellement des Brino en Autriche. Mon frère tout tellement c'est le temps ou jamais. Tout bunde tumba ya ba longi mamado. Toza ko bunde tumba ba longi mama Samuel et tumba ba longi mama Pierrette et tumba ba longi mama Clémence Tenanga mosa ko la bilokolo et tumba ba longi grand frère propre la France et force kadikese et tumba ba bon kota likamba Congo et la bande comme ça ba bisa ba makamala bisa to kota tembo on a bisa to pesa rater mon frère tu te trompes. Congo c'est ton pays, c'est ta patrimoine, tu as le droit d'aider. Ozana droit ya ko sunga bozo kate baninga nde ba lo ba bipele pele ba filika ba malien ba telemi. Ba malien ba telemi ndeko nanga to bunde tumba ya balongi ko sala mosala te ya kolobaka bilobela non. Congo ezamboka na yo d'où tu viens ozo bosa na ba origine na yo ndeko nanga o mibungi yo moko tango zo boya Congo na bimbongo nanga na ko tshongola makambo la te ndeko so tshongola wapi na milangba ndeko oyo grand prêtre ya Bololé pour te pesi bino le côté vous travaillez belé la mboka wana mais vous construisez la mboka la bilo vous construisez et ça la côté ba musicien ça la côté ba nito pesinde bango ndombolo la biso rumba la biso biloko la biso et ba bénéficiaire de moi ça ba tomuso be biso te prenons l'exemple de la musique ya ba Youssou tala ndenge Youssou Ndour asa na mboka na quel musicien congolais asa eloko ni na mboka les musiciens congolais ba kisi na ba o pesa ba mité amana ya ko nyoko voir même ba musicien la ba mboka. Vous croyez que d'abord qu'est-ce que ça bien? Il y a des secrets d'abord qu'est-ce que président sur les Kalobi lobela le quoi motameli pitolo à kokosa. Moi j'ai fait 80%, les musiciens fait 20%. Ma fille, Moibi, insensé. Bato ba ko sala musala malamu, bato ba ko tombo ba ko sala makambo eleki yo ignora kabango. Est-ce que c'est ça l'amour du prochain? Il faut ôter à partout la couche. Les Congolais ont des potentialités. Mais mauvaise foi, il y a quoi tout fait voir même Bandeko Moko. Aujourd'hui, le gouvernement a besoin de partout dans le monde. Distraction sur distraction. Parce qu'on peut s'amuser sur ma phase, il y a distraction. Quand on est ministre, avec ici, tu vas Michel pour plaider, le bilan va passer confiance, on va donner à tous les musiciens. Mais non. On mérite. On ne cadonne pas. Congo même voilà ma cadeau. Mérite ça mouké. Cadeau, il y a moins petit haine. Je ne suis pas pour Babylone, mais il faut te frôler pour te l'accepter la couche dans son comment.
makambo mabe baye ko salela biso politique ya mabe ya division. Kofi mérite quelque chose de mieux malgré mabe na ye. Ce que tu as dans mboka est bien. Toké na makambo musique. Mais maintenant baza ko sala bino nini? Buzoba po boko telakati ba distraction. Peuple congolais bolongo la babiloko wana. Ça pèse même pas na temps oyo. Ils ont pesé parce que baza batu mabe. Soki mboka na biso ebongi. Toko chaba structure na mayo matali ba musique. Toko yebisa la bango ndenge ni esengeli batambola. Parce que comme on a musicien na musala zo sala esengeli za bien. Mais musicien là comme toliste. Musicien là za mutu ya pasi ya kosakala te. Ok, musique est un métier noble. Mais les gens qui bénéficient de patron et d'orchestre. Mais comme le Bangamba, c'est torture, c'est inhumain. Exploitation de l'homme par l'homme. Mais ceux qui sont dans Zimboka, démocratie à sur les côtés, structure et côté, moto a terminé, moto est tellement comme musicien, ou à zappé musicien, abadi kota la bango, na ministère na bango kuna, abadi kota la, yo kasi musicien kolela, musicien kozala mandia, musicien kozala bafinga kebo. Ok, produit à Congo, qu'il tire, et même à mbongo la mboka, mais les leçons me matent poignine, ma kambo ma bé maleki, to continue ma kamatel ba sport, na otala ba joueur na biso, malheureux, ba konyo ko bango kuna pe 10%. Ba costa mari mibi koliaka bambongo bango tout ba entraîner konyo ko la bato mais tozo bunda pona mboka bino tout ba musicien ba masani ya théâtre bino tout bozali esengeli bo soutenir biso un autre la katia division parce que tozo luka bozala na liberté d'expression bozala indépendant lelo ata bazo nyoko bino osali mosalo beti lindanda mais misa boy ko koma kombo la yo. C'est insensé. On bête les musiques, Lindando Betty, Bato Babini, musique on est bimi premier, son oyebimaki, composition wana, c'est ton effort, mais yo va ridiculiser, mais pour la bongo solo waka, eza bongo, respect. Non, ce n'est pas respect pour zo mengala kati et tumba to ko sale sengeli boza la simala biso tozo bundela tout congolais, ba soldat, ba nani ba dekolanga merci Kabuya. Ta ezali. Nasuka. Bande kolanga. To telema. Les 4. Merci la bande kolanga, biso tout à l'ambassade de Belgique. Pour que les Koloba non n'arrive ambassadeur à comment. Peu importe les dimensions, peu importe le lingue, tous os et la soutien la bino pour tous se mobiliser. Tous os et la bino bande kolanga, il faut tout ça la mobilisation à kafu kafu. Bon moni mobilisation tout ça la qui récite. Bon moni ba tweet nango et puis biso retour nango ba tout fait biso soy na bande kolanga biso pour la koloba ki to le bambongo ya bato to sali boye ba finasa ki biso mais néanmoins esengo nango ezali parce que bato basali loko bayebi bango moko ndeni to bundaki nango yango na lobi nzamba pambola bino nzamba lobi baloba mabelo me bakutola mabete esengo za na kati nanga parce que la tambo ina droit chemin ya bande kolanga o bayebi mitano wana jomi wana ndeto bundaki la bango etumba po nzambe ndatindaki tika nzamba leka soko pambola bino bo bangisi bato bayike balobi ngai nazwi mbongo ya bato moko boye na circuit moko ya bato moko bapesa nga mbongo na circuit moko ya bato bako pesa nga misolo na kolia misolo ya bato na lobi moto na lokuta beta mafimi kasi longa langa po nzambe azalaka juste la sentence et ça reproche la jugement dans les sengolanga poto lengisi bango alors ba komi kolandanga ko filenga bisika nyonso mais yango tende ko sala nga père pour les 4 to bimaté yango to lobi to continuer mobilisation équipe wala to sala ki mosala ya kitoko on ne change pas l'équipe qui gagne dans le bakala kabuya bino beto ko changer biloté c'est le moment to kota na bino ndenge to saki na cuisine to leka o to sala ki liboso po et tout le coup ya batu bayaki me bakoma kisima malo to leka biso no so ebele soki to sisi to attaquer union européenne soki to sisi to attaquer ambassade de Rwanda to za ko kata coopération wana ndenge ndeko la biso wana Africa lobi na makasi to la pete semili to teya bayiba kambito la balabanga to lengete bato bakosala mapona etali biso te po ba accompagner Félix bo comprendre bango ke nzale koti la banda ko la bango ba ko kokate ba facture leki minene ba bureau ya babasi ba makango leki belé ba ko kokate mi biwala ndi ba ko accompagner Félix po ba li ambongo na négociation mais biso peuple to lobi to sa ko kata coopération force ya peuple et l'équipe force ya mandoki peuple mobilisons-nous comme un seul homme to ke le ko bundeto oza na mato ya koloka ayoka motema ya kodimandima kasi soki otikali okotikala mwasi ya lota na ligne na yo okozala chasser la République démocratique du Congo. Merci la Jude adorateur Miss électrique, merci la Papa Dieu directeur recherche stratégique et bon rétablissement là yo. Merci na sango mokondi parabe miso bangai gradi lompinga vraiment que Dieu vous bénisse mon fils na ebiki nzamba ko pambola yo azali na yo
pe okobima hôpital na kimia. Merci encore une fois. Naba pour Angola no bondia botar de bono itela remission ko komela bino mamour d'Angola la mokita no Florencia Matondo Mido. Merci encore une fois la JKM le number 1 océan de la presse congolaise et pourquoi pas Dino Loso mon ami dès tous les temps. Merci na bino so ingeta la bana vuluzi beaucoup la kai kala nzako bafola ngai tungia toutes les mapote to bundika Congo toutes les mayingeta ingeta li pasala nga ino ya c'est un live le patrie ou la mort nous vaincrons tous à la biso nyonso sima na biso po ete tokende to silisa likambo to attaquer ambassade ya Belgique koloba la bango non 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 n'arriver à roi belge si justice et salim sana monté au kokoma awate ou ça sera autre chose ingeta ce qui est souhaité ngala bloto kutana Michael de moi la France.